Toujours bana na makambu ya guerre contre Baswahili. Mama Premier ministre azo kamwa likambo yango euti wapi. Mais nazo tangelo na no communiquer ya bato ya Senko. Atangelo ka communiquer. Bino bato za nda couper bozoyo kabiso, tozo tanga communiquer. Na kozala commentaire mingi te. Mais na kotanga ndeboyo kabino moboyeba virus eza ko uta wapi. On va lire le communiqué à Senko. Je pense que Précieux a associé ce communiqué. S'il n'en a pas, c'est déjà envoyé. On va récupérer ces communiqués. Pasteur Guilio Yokayan. Dénonciation de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko face à la stigmatisation des swahiliphones. Alors que nos frères et sœurs qui vivent dans la partie est de notre pays, République démocratique du Congo, notamment celles des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, sont sinistrés par les affres de la guerre. Nous assistons ces derniers jours à un regain de violence basé sur l'expression linguistique dans d'autres parties du pays. Ils n'ont pas cité d'autres parties du pays. Il est plus que malheureux de voir certains Congolais stigmatiser d'autres compatriotes parce qu'ils parlent le Swahili. Pourtant, l'une de nos 4 langues nationales aux côtés des innombrables langues locales. Les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale Senko dénoncent et condamnent sévèrement la chasse faite aux swahiliphones dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines zones de notre pays. La Senko est d'autant plus indignée de voir certains pasteurs ou gourous exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la discrimination, à la haine et à la violence contre d'autres Congolais et Congolaises en raison de leurs origines, de leur langue ou de leur morphologie. À considérer la cohésion nationale qui a toujours caractérisé les peuples congolais, ici de rappeler ce que nous avons vécu il y a quelques années, où un originaire du Congo central a été massivement élu gouverneur et député national de Goma. Il en est de même des candidats présidents de la République ressortissants de l'Ouest ou de l'Est qui ont été véritablement élus de part et d'autre. Aujourd'hui, malheureusement, nous connaissons une régression qui ne peut pas nous interpeller. Les évêques tirent ainsi sonnette d'alarme sur cette ségrégation qui risque d'embraser les conflits intercommunautaires et d'enfoncer davantage notre pays dans les violences. Ils en appellent à la maturité de toutes les communautés qui forment la nation congolaise à ne pas se laisser induire en erreur par ceux qui prêchent la division et à la chasse aux swahiliphones, aux originaires et l'Est ou aux étrangers comme l'expression du patriotisme et voie de la paix pour notre pays. Ils invitent par ailleurs à la compassion et à la solidarité envers ses frères et sœurs qui se trouvent forcés par la guerre et l'insécurité de quitter leur pays, leur maison et à leur offrir l'hospitalité dans nos familles et dans nos lieux sécurisés. Ils recommandent ainsi au gouvernement à prendre ses responsabilités pour assurer la protection à toutes les couches de la population congolaise, à garantir la cohésion nationale et le bien vivre ensemble de toutes les races et ethnies à la République démocratique du Congo. Pour terminer, que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur nous donne de vivre dans l'unité de paix. Nous avons signé un mot comme on a M. Cholé Donatien, M. Cholé Donatien, secrétaire général la Senko. Il a signé le 20 février 2025. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Les propos tenus n'engagent que son notaire. Nous sommes en direct. On va faire le travail. Pasteur Guili Oyoki Cholé. Basango bazwaki bango moko initiative. Mutatindi bango azate. Babimiawa bakuta na mokonzi mboka basengi audience chef de l'état ya mbibango. Babimiawa na arrogance nyonso ote tokokuta na nanga tokosolola naye bake bakutani na M23 bakutani na AFC. Nous étions tous surpris tomoni bango bakutani na Kagame à Kampala. Na Kigali. Na Kigali. Bakutani na Museveni, bake na Bruxelles, bake okutana na bao ya Bruxelles,
balongo wana babi bakutana pe na Kabila mais à travers représentant nae. Pendant que tous la résolution ya kotambola na bango abeshole donatien na batunae eloko liboso asali na interview na France 24. Donc compte rendu na ye ezala kisasa te masali yango na France 24. Et deuxième sortie na ye ezali lettre oyo ya uti kokomawa oyo aza kolobaki awa na Kinshasa baza ko attaquer baswahili. Na lingi o analyser bioko mibale. Démarche ya Shole na batunae eza démarche moko suicidaire, démarche moko téléguidée ou par procuration d'un groupe d'individus ennemis du pays, ou bien ezali eloko moko ezali fondé ou eza na sens patriotique et koki ko apporter la paix. Voilà liboso. Yami balé likambo ya ko attaquer ba Swahili. Oh ya lobi na kati ya Kisasa. Premier ministre a répondu de Tokoloboka Osima, mais malobézé pas na. Je n'ai jamais été d'accord na likambo yo bande konabiso Senko basalaka. Obaninga lelo, mais chaque fois soy na ye na epana yo lingaka tozonga mwa mukesima. Si, allez-y. O bande ko bazwa mwa likanisi. Mokonza mboka a lancaka consultation. Début novembre 2020 et même abisoti na décembre 2020. Après le 6 décembre, Mokonza mboka après si discours ya kokata coalition FCC cash. Napa sa bande comment likanisi ya malonga. Président de la République ayamba Senko abanda na bango. Kolongwa kabwani na bango na palais de la nation. Senko a se dirigé Tsika Kabila alaki. Biso ba Congolais to ebité. Mais Senko ayeba ki place Kabila sa. Senko aki akutay na Kabila kokota bazokota. Kabila alagi na kiti na ye chemise à bleu manche courte, pantalon noir à telemi, basango babandi ko s'incliner, abandi ko pesa bango place à ofanda. Makambo yo bakenda yikolo bakuna tilelo ebimate. Apocalypse. Ebimate et lobamate. Élection il y a dimanche 30 décembre 2018. C'est quoi bandi matata na yango. Il semblerait que mbongo moke utaka libanda et que le kaka lanzela na bango mbongo ango ndenge to yoka masolo et kabwana na rien de la paix. C'est pas loin, juste na Wileri. Ndamba mbongo na kabwana na Congo central. Mais oyo na o confirmé na plateau ya bosolo na politique 40 000 fonds. Wana na o confirmé. Oyo shola kenda kondimango na chaîne abapaya. Ndenge papa sangwa lobi toujours na chaîne abapaya. Pe batu na ye. Yoke yano na ye ba partenaire na biso. E uta wapi? E ute pa ba partenaire na biso. E kenda wapi? Réponse te. Ndembala ya liboso. To ebite ya mibale kozala. To eba ke Monseigneur Shola ke kumaka na lingala. Donc a bege ya kana lopoto. Hongrie. France. 40 000 fonds. Place uta, place zongela. Toyena maponomi, c'est quoi confirmer biso qui est présent chez Tshisekedi te mutalonga kiango. Là je confirme aussi Monseigneur Ambongo toujours na chaîne abapaya. Atanga même na kombo ya muto alonga ka maponomi. Mais secrétaire à Senko tant batuniye. Alobi na possession na biso toaleka na 40%. Na 40% c'était Tshisekedi nde mutalaki en tête. Et chebiso na kati ya bambriema moi ebele. Embrouillement ebele. Tolali tolamuki lobi awa. C'est quoi bandi makelele? Papa sango za ba vidéo. Mikole komika soko sambi omoni na kende gite. Tango komi boko tsande komitera na yakota. Yemta na téléphone Alexa moi ba image. Monseigneur Donatien à l'école lobi dans la ligne où vont les choses. Président de la République ayo kana nubiso. Ame mama ponomi mbangu te. Na climat autosanango de peur qu'un jeune homme courageux. Ndeko journaliste wa yambaka yi mukolo wana akataka yi mo maloba na question mais maloba moko bimaka na se wana parce que le décor, le terrain est déjà balisé. Mais malobe katanaka. Décor est déjà planté, il y a coup d'état. Il y aura un jeune homme courageux. Quelque temps après, jeune homme courageux à Monana. Batunate, puisque j'ai comme impression
on dirait il est le zana ba congolais musu fo bazala interpellé ba musu baza intouchable batunate elekana etambola makambu ya papa ya Seni eye je cite son nom le général Soni Kafuta au solarana papa malamu alekana etando aloba yango tate puisque palobi nanga na esika wana totia muluba te poso totie muluba akopesa nzela na ndeko na ye muluba croyant que bazobunda pona mboka nzoka pe na basource nsu toyoka ke tate puisque po ye mo pa na candidat na ye il semblerait que moi na ndeko na ye donc ya zala te mais yo ozala po bungsa makambu ndengeni et créer ba problème ebele to comme une élection il y a 20 décembre 2023 c'est quoi Télémi c'est pour la première fois na pays Afrique ba JGT ba contrôler CVT ba ta la parcours te ba ta les locaux mon côté mais il faut donner chance na mutunyo chose à la candidat président de la République na muto ya loba ke na botami na tata Muyuda ba kundaye na Natania c'est à 60 km ya je crois à Tel Aviv azala candidat na Congo bolongola yete azala et au chamboka na mobulu yefo azala Congo endimi 26 candidats bacheka bangote bangotu baleka kulutu Jean-Pierre Bemba topese mbote place à Zolanda biso puisque tozotanga babiloko yo toana ngo sur na ba preuve alobi Senko azosenga serveur central poisa nango nini bango bato en Zambie poisa nango nini kulutu Jean-Pierre Bemba lelo tokomi basango batelemi babande likamba dialogue to éviter dialogue pour quel objectif lobby na isika au présent alekaki démocratiquement mokonza mboka yambi bango ndenge on introduire ngai abibo sala o bino bomoni ngai te shola bimi alobi eza initiative ya biso moko présidente bango bayebi sika Kabila za bayebi sika Katumbi za bayebi sika bakoleka o biso bakongolais to yebite mais curieusement ndena yoki na basource nsusu ba se retrouver na Nairobi afse botami kuna Nairobi Kabila yambi pe batukuna na Nairobi capitale à Kenya lelo ezana ba poème belé la berceau ya agression à Congo ya Congo Nairobi balongwe wana Kigali puisque bakoka côté la Goma te na nzela oyo ngana yo pe to côté laka bakote likuna tomoni photo ndenge batelemeli nde bapesi ordre fongola bakende kutana Mayamba Kagama Mayamba bango avant bakoma Goma bien des photos après voilà. Ils ont été reçus avant bakoma Goma c'est pas kutana avant puisque ordre ya kolongwa Kigali et kozwa biso ba 4 heures de route hein, sur nabo sanité Kigali Kigoma kozwa biso ba 2 heures 3 heures nde ordre pesa maki ya kolongola barrière nyonso ba jipo ezokoma wana bato aza tellement important pour na biso ba na nzela botika bango nde bake tolali tolamuki ba publier communiqué au papa sango to sa l'émission na Kinshasa ngana opeto abakinois to yebite Kinshasa ça na 2 gouverneurs titulaires na adjoint Kinshasa na 24 bourgmestres Kinshasa na 24 communes donc net na commune na ngiri na yebi makambo ngote puisque famille ezati le lokuna na yebi makambo ngote siko na commune nini oyo lelo bande kona biso ba swahiliphone baza menacé na quelle communauté biso toalra na mamba ba communauté te na Congo. Moi je souhaiterais que ba service à renseignement emeka ebenga nanu Cholé et tout na yepeta pe congolais lo kwanga ngape ba benga ba tuna ingati ba meka pe ba benga ye ba tuna ye que makambo yo eza na commune peut-être ba service na biso eza nanu informé te ya koyeba ba tuna la botama pitata na enani oh papa ya nanga waseko abinga na linga akoswa na ba okoma ba komelinga bokwala bache W nga bino bokwala nange ya la UA bandimi ba zongela papier we se comme jana katikati pongana ndimaka ke bokwala anezanga bayamba peti okula bonganga na mbula boni na paroisse nini e boyi na boyi bakoma ezwata 5 papiers duplicataires après baya kotuna ye commune oyo makambo yo zali non trop c'est trop papa
na moment oyo toleka ba episcope ba koloba lokota mokote na banguna ba koloba ngota oyo za kopelisa moto na mboka hein sikoto yebi ngamba bandeko na biso balobaka Swahili alobi yango te pona awa peut-être ka koloba ngo pe pona bandeko ya Rwanda si kasi to solo la te papa si allez-y alobi yango pona bandeko awa te to peut-être te mususu ko pesa kaka moi ben na ba mama fifi masuka te bango te bakiabula bango te peut-être alobi yango ta mususu pona ba Moïse Nyarugabo peut-être alobi yango pona ba Zaya Suruberwa peut-être alobi yango pe ta mususu pona ba Mwanga Chuchu tam so alobi yango pe pona bango donc ba meka lelo pe ba benga Chole batuna ye makambo olobi ozwi yango wapi papa sango na bamboka mususu ba cardinal bakangama ba monseigneur bakangama basambisa pe bango ndenge basambisaki pasteur Gili ndenge pasteur Gili asambaki ba meka batuna ba makambo yo ngana lobi le lotanga lobi que certains pasteurs bazolo bana bacheur na bango mais papa mais faut tous ala maboma to wangana oyo elobami na bamisa tozali awa oyo elobami na bamisa mokonza mboka ke asali voyage na Kasai azongi alobi non kuna mboko yese kufa d'ailleurs eloko akoyiba wezate biso to yende poto se kuisango moko na bango na senko asalami salobi muta sansa kopia biso espoir boyo kamamba lobi akati alinéa de au président continuaki awa makambo ya papa aota otika biso ancien ministre à transport basango balobani ni ponango hein et aujourd'hui même papa Etienne akepoto basango balobana biso babi Etienne Sekedi ya Mulumba akepoto na tikalo tikela biso komba muta au sala premier ministre ti lelo babimisango te ils sont pour beaucoup. Tobomani na Martin Fayulu awa. Force à Martin Fayulu lelo. Ya batu nyonso lelo soko landi bango papa sango za mutabwanya. Okomona ke couverture akaye na bango Senko. Couverture akaye na bango Senko. Tobomani awa bango baloba na biso ye mutalunga. Menacé monseigneur Chola loba na biso lobi 40% au biso salai nango tu seke di mutalai likolo. Mais lelo to kabwana lelo to kabwana dongo oyo kaka na koloba na linéa 1 ke mboka pe ebenga na Chole yaka batu na Chole o l'équipe pasteur Gili na kikongolais te yoza mutu ya bankutu ba mai ndombe awa pasteur Gili aza congolais bokila lokonde fapekato bato sokola bato somania binomba le boandenge moko yakana nulimbole la biso to mekato eba peut-être na nzela na bino to koki pe toujours ba élément mususu mais tant on va parler pour na Vierge Marie hein mobotu ya Nzambe asambela pona biso na paroisse moko wana Kinshasa na 13e rue Saint-Dominique babamba mama Santo Maria na mabeleti lelo baninga na nde bato bakomi malamu na bango Rosi Chimanga Mukendi muninga na biso ndeko na biso yebi atika biso pa bambaka nani libanga aye kaka kanga porte église te to ye wana na ambassade ya Vatican lelo na lobela makambo wana babeta yango te donc loko kaka lelo nga pasteur Gili pona Chole na ko senga babenga pays aya ga oyo nga na lobi likambo ya jeune homme courageux likambo ya tangi et permettre le kole bandi na Kinshasa to yeba yango bandi na commune nini pe batungisaki nani na lopango nini na quartier nini na balabala nini puis to leki na biso. Très bien, on va prendre deuxième partie avant de suivre la première la première ministre Bandeko Nangai naza koloba yango na lali na kanda na pasi pe na motema pona Chole na lali na kanda na pasi na motema pona Chole. Monsieur Donatien Chole, à un certain moment, tu as l'impression, c'est comme si vous pensez être l'absolu de la vérité dans ce pays. Vous vous trompez, monsieur Chole. Vous avez un Congolais, comme tout autre Congolais, libre, qui peut sa vie.
Okansakate que Chole, Abbé Chole, soko lobby, c'est que Malobana est commis absolu. Tu te trompes, mon frère. Nazana impression, na banalise belé, que Chole Azali, élément majeur, il y a division, il y a Congolais. Abbé Chole. Abbé Chole, on a un rôle, moko et makasi, pour diviser les Congolais. Vous donnez l'impression d'être de bonne foi. Mais si on peut conclure à la fin qu'Abbé Chole, Yonde Motoza Penza, le canal par lequel le Congo peut être divisé. N'a pas discours, n'a pas position. Toza la Kinshasa. Si tu as la Kinshasa, ça c'est ton problème. Si tu as la Kinshasa, t'as mieux. Motabotami na Kinshasa, Motabotami na Congo central, Motabotami na Goma, la Sud Kivu. Mais si on tous la même pied d'égalité, tous les Congolais. En vertu de quel principe? Il y a des gens qui ont attaqué. C'est clair. Na Goma bazobo mabatu. Oyebi peta o mboka ezali kolekisa. Olingyo koti sa venait à division pour que guerre civile banda entre la population. Voilà. Banda ko s'entre déchirer entre bango. Ça c'est le travail que le diable fait à Malibu. Au côté ici venait au Batami au Talibatune bazar au Boum. Nyoka. Au komi pe mukanda. Au lobi pe que bazo attaquer Baswahili wapi. Bazo attaquer bango wapi. Au compte sa biso adresse biso ba Congolais bazo attaquer Baswahili. Arrêtez avec ces discours. Il y a qu'on diviser Batou. Nous avons déjà compris. Na ba église normale ngai na ba église normale. So ezaki lokola ngai. Pasteur et église na yo, na ngai na excommunié yo. Ça je vous dis. Vous voulez diviser les gens. Moutoumoko bimisi discours là où il y a division. Quand Chole ne ko bimisa discours il y a division. Il faut surveiller Chole, il faut surveiller les mouvements. Les propos de Chole, il faut le surveiller. Ce n'est pas responsable tes propos. Je qualifie ça de l'irresponsabilité. Et vous êtes un vecteur. Vous êtes le canal par lequel le diable cherche à diviser le Congo. Abbé Chole. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Un homme de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Ozo ça l'assemblée, c'est comme si ozo sangisa ba Congolais, mais yondo ozo diviser ba Congolais. À travers un communiqué, ozo be alikama ba Swahili, ba Swahili ba wimba go wapi. Ba Congolais ba balani na ba Swahili, ba Swahili ba balani na ba Congo, ba Congo ba balani na ba Luba, ba Luba ba balani na ba Swahili. Un peuple uni, indivisible. Tata be moko, mama be moko, ba besani ko va na place moko. Nous avons des amis. Bato ba osala na musala nyoso na bosolo. Est-ce que baza ba Luba? To baza bangala, to baza ba Swahili. To vandi place moko parce que dénominateur commun za Congo. Mais ko koti sali nyunyu kuna yo. O bandi ko koti sa venait mouke. Mais la ligne là que vous avez échoué. Cette mission est ko diviser ba Congolais, monsieur Chole est kolekate et kolekate. Et kolekate mon frère, je suis totalement déçu et kolekate. Si autant bon là que aujourd'hui avion awa. On se retrouvait à Goma, on se retrouvait pas à Museveni, ok, pas Kagame, on tamboli partout. Conclusion, yo, moni parmi ma conclusion là. Et là, vous avez communiqué, à diviser les Congolais. Tout est communication. Voilà. On peut lire entre les lignes et comprendre l'esprit qui t'anime derrière ce, qui anime ce communiqué. Le communiqué là, vous appelez les gens à être divisés. Osons voiler un mot la bolingo, mais vous êtes en train de diviser les gens. Il faut surveiller la Béchole, n'a pas dire naïe. Et ne donnez pas du crédit quand Chole parle. Na complété que papa Sango bandeko ba Holanda biso. Chole na bandeko ne ba komi Goma. Curieusement pour le problème il y a Congo où ils a patrie terre na biso, nation mabele na biso. Tala image ya tant Chole ba kende okuta na président. Tala elongi na bango nyonso ya leki na Sengote. Oya kangio ya BBC. Mais tala tamba telemina nanga. Ozomona kitoko ya basango ebimi. Bazo seka. Na elengi nyonso. Jusqu'à ce que ndeko oyo yozo tangela biso kombo to lobela awa. Abengi nanga, moyena benga nanga ndeko ezate, abengi une personnalité importante. Bavandi mesa moko na bandeko yo babomeli biso bandeko moyena tanga nombre ezate puisque naza nango malonga te na mutu. E kotala ndeko lelo tanga lobia kima na likambo ya baswahilofone
et bazo menacer bango na Kinshasa, mais atikala jamais ko condamné oyo nanga sali lelo na esika nanga bandela na place nanga komi. Tozonga deuxième version. Zelanga wala tozonga. Précieux, tikato la ki sa show les places bazo boma ba congolais. Bazo boma ba congolais, bazo boma ba swahili, mutawo boma bango nanga. Et je suis incapable de les dire. Voilà. Montrez-moi les images. Montrez-moi les images. Nalobaki eza dur, mais ne nous en tenez pas. Oh, quoi, kota la té. Monsieur Chole, là où on tue des Congolais, M23, nananga bazo bomba ba Congolais. Les Swahilophones. Vous n'avez pas le courage de le condamner. Oh, na Kinshasa batumbi mutute, babomi mutute. Monsieur Chole, tu as menti. Tu as menti. Si vous aurez le courage, venez à Bossolo. Je vous invite ici. Je vous poserai des questions. Mais je vous dis que vous avez tapé à côté. Mission na yo ko diviser ba Congo, ba Congolais et ko simbate, ba Congolais baza unis indivisible. Toza la guerre ethnique awate. Bato baza kimia. Tondimi ko vanda na banyamulenge. Ba bengi ba ko bande ko na biso. Na gouvernement actuel ba tie même na ba banani baza na kati. Banyamulenge na kati ya gouvernement. Yo ko ba ke bato baza ko to kabonela wapi. Toza la Baswahili, toza la Baluba, toza la Bakongo, toza la Balonzo. 450 tribus aux hommes à Mouké. Chole veut diviser le Congolais. Il faut surveiller Chole. Il veut diviser le Congolais. Regardez les images. Fais-moi voir les images. Ça fera mal. Mais supportez-moi. Je voudrais que bon mona. Bato ba bombi bango wapi. Tchason bato wa yoka. Botin de la show les images. Boye bisaye a condamné nanga na M23 ndé babomi bande ko na biso ba Congolais ba Swahili. Botin de la ngoshole. Atika ko kima na Kinshasa. Kinshasa on n'a pas tué quelqu'un, à Lubumbashi on n'a pas tué, na Grand Katanga ou bien na Kolwezi, na Luala babatikali ko bomate na bando. Na place moko te na Congo, guerre ethnique ya ba Swahili ba Luba ba Congo, etikali ko sa mate. Chole azo mona, makamozo le kanalo, mais ya komisa mwana Kisasa. Il faut le bala Chole ke za la Goma, ezawate. Monsieur Chole, vous devez comprendre ici que l'esprit de diviser le Congolais aujourd'hui est au Simbate. Vous avez échoué totalement. Et si c'était ça votre mission, je regrette. Je suis totalement déçu. Okay. On va suivre la première ministre. Regardez la première ministre. On se retrouve après. On va continuer avec le pasteur Guili. À tout à l'heure. Le loba nabino que cause la moussouin dit comme problème na RDC li Cameroun bimeli wapi. Et bimeli wapi. Baswa li bazali. Baza ebele. Bazo vivre normalement, même na Kinshasa. Sikoyo, eloko nde toboyi. Eza batu oyo bazo manipuler population pour justement aller faire ces exactions-là. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très prudent. Même vous qui êtes à l'extérieur, en fonction de comportement la bino, batu mususu ba pour récupérer, baloba abotali, bomoni, basala ki boy. Wana eza ceux qui baka ezali eza baka isolé et comme mokonziombo kalobi yemoko alobaki yango baka wana il faut to landelango to sanctionner parce que mutu o asa congolais on ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais et nous n'avons pas de problème avec les Baswahili, avec les Bangala, avec les Bakongo, avec les Baluba. Nous sommes tous des Congolais et nous n'avons pas besoin d'être divisés. Au contraire, na moment où nous avons besoin d'être unis. Je ne sais pas bino a boza a wana Suisse est-ce que poko mana na moninga otambola na yo zo na yo zanani. Ilika mo ebimeli wapi. E bandeli ndenge nini. Tozala na biso to fanda ka tozala na problème wana te pourquoi les lois comme la biso problème et ko comme un problème te nous sommes au-dessus de ça, nous travaillons dans l'unité, nous vivons dans l'unité et c'est ce que nous voulons prôner, cette cohésion de la RDC, tous unis ensemble contre l'agresseur. Nos problèmes à nous, nous en avons et nous devons les régler, nous ne devons pas l'occulter et nous devons travailler pour ça
il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que Mungona Moka et Libanda à côté de la biso à Loka. Judith Soumino pour un message wana. Donc Congolais n'y sur place aux alliés communiquer à chaud. Il faut même pas suivre ça. Manipulation totale. Il faut même pas suivre. Ne donner aucun crédit à ce communiqué. Les manipulation. C'est une forme de division mais voilée. Voilà. Parce que si c'était quelque chose pour nous diviser. Il ne faut pas donner du crédit dans la démarche à chaud. Vous avez suivi quand même la maman Premier ministre avant de changer de chapitre. Non, bravo, bravo de Papa Sango. Et ça, ne loko biso toko permettre tes akokabwana. Ça, non. Nzamba pambola biso na bikolo oyo na bamboka muso ezate. Tozaka biso mona Congo. Alors, toko zwa ba makambo boite to banda kokoti sango, bongo ba biso bato to botami na ba de province. Obotami na est, obotami kotoyo, obotami koto, obotami kotoyo. Yo mokopo koli obali mwasi ya province mususu o kaboli pe makila na bana. Bon soki babilo kwa boyeto bandi ko kotisa yango et comme jamais, donc quelque part il faut totelemela tato yo kande ngolobi. Tato yo ana maloba moko ndenge to bandoko loba na komba lolemo anyoka. Ala venin soka beti fait ça ba to passe. Même to na Nzambe. Oh, moto na Nzamba loba na moi bon polo, moi maloba kimia, ou ezope sape batu moi tout ça. Mais curieusement, tato soka lobi maloba ne soit kabatu na mitema. Akomi na Goma. Tango akomi na Goma, babomi ndeko na biso moyembi. Bango na Goma, Papa Sango. Akondana ngote. Balobeli pe yangote. Bakomi na Goma. Babomi ndeko na biso ya mobali po lobi le Congo au Congolais. Babomi. Bango baza kuna eloko te. Babeti lisolo na ngote. Balobi yangote. Donc bandeko bakufi wana baza ba Congolais mais balobaka Swahili te. Bayebi yangote. Tandis que kwa wana nde yango wana mingi. Balobi te. Mais soyi na ke plus loin. Plus loin. Ane loko abombi na sima. Loko anini? Ane loko abombi na sima. Na bekana récupérer ata mwa ba leader mi balemi sato o balobaka lokota oyo. Oyo baza ko se sentir lokola isolé na Congo na temps oyo. Na mekana benda ta bango pour epesa peso ata mwa poids na makambo. Wana ezaka pasteur Gile. Na mekana benda tato oyo. Na benda pe tato oyo monite ke bazolo bela pe bango mwa bien te. Omonite mikolo bakomi lokola basundoli bango. Omonite mikolo lokola batu nyonso bakomi ka kolobela bango. Na beta ngo po sala mwa eloko mo ya malonga to benda na pe to sa mo eloko mo ya malonga. C'est comme ça que Basalaka raconte il y a le soi-disant les deux fils Katangé initiés par Bango. Oui bien go, dans le Bumbashi, initiés par Bango. Il semblerait qu'il y a une source mususu baloba na bango bino boko kabwana te bino bozaya biso mais batuana mi balende moko aloba na biso ke botuna ye ayaka na quel passeport zaïrois à l'époque ngaba ke tuna ngamba mamba passeport zaïrois na yaka nango pona buta manga wapi mama nanga botinga na mama ye mo ye pa lobi wana traître soki jida Batuana mi bale bapotana awa mais bango babenga bango basangisa bango peut-être c'est loko moko bazolinga basa démarche moko boye papa ya ko récupérer moi mitumi bale misato ezawa moi fistré na moi ba démarche na bango na moi betamboli na bango to meka pe to benga bango po emeka esa ata moi bien puisque ceux qui démarche wana et ala ki malonga Cho les places à ça, il fallait bananan ko condamner. Cho la bengi nanga personnalité importante. Na makila bako, ya ba Congolais na maboko. Nanga yemoko na jeune Afrique. Abi na sengi na ba militaire rwandais. Batika ko boma ba Congolais. Là c'est nanga. Na sengi. Mais bango basa na Goma. Babomi bandeko o batikali ko sala communiquer te balobi eloko moko te babeti lisolo te ba uta ko zonga il y a 2 jours so na bosanité ba yalia aussitôt rentré
nde bamo babeti lisolo babi na commune moko na Kisasa. Papa Sango l'état pe sabiso ata moto to meka to tambola non na ba commune. D'ailleurs yo sala musala na bosolo na yo na ba personnel na yo ba place muso koma na efo perso. Bongo kana Kinshasa nege o tambola te to meka to tambola lelo to zo ata 10 communes to silisa lobby pe to zo ata 5 lobby on a to zo pas ata 5 et lobby on a comme ça to zo ata 4 Chole ayebi ba adresse il faut ka batuna comme ça to yeba et si kanini soki te en tout cas ba service ezolanda biso ba meka ba benga Chole batuna ye ozwaka biloko yo wapi outaka na makambo yo esika nini obimaka nango wapi. Curieusement ti lelo na tomona meso Chola o salate mokonzi azala na bino totombola maboko epai ya Nzambe totomboli yango non tomona te mokonzi etokumisa kombo ya yo ne basango balelaka wana ya kombo ya lokumu non tomona te tomona ka sango politique Chole sortie médiatique Chole baso boma baso téléphone Chole mokonzamboka Chole mokonzamboka yo catholique Chole meka solana na batu mokonzamboka na lui font les choses quand même tona posa to vanda to yokana Chole me non mokonza wapi nanu tomo na senini tomona makeno zitala Chole andi ya zitala Chole ya ekota zitala tomona Chole rien. Tout le monde a caché les bords à pembe à babouton. Maintenant, tout le monde a taosa moussala. C'est-à-dire, en quoi analyse na yo Chole plus politicien que serviteur de Dieu. Bongo kasi papa, mouto a zolandanga atinde langa vidéo ti. Que non, à cela qui messe na Saint-Léopold, à cela qui messe na Saint-François na Kitambo, à cela qui messe na Saint-Pidus Angiringiri, à ke koyebi sa bango, nenge papa samba lobi a lobi, tozo soutenir régime teme la patrie. Nyonso obiso to osala, bo konsina ni kolonde eleki. Bande koto banga Nzambe, nyonso ekoleka, melilo bananza. Ah, batu batala make non, asala mamba politique, mais ya Nzambe pe wana. Vidéo ezate, image ezate. Le plus politique. Et lelo, à côté libiso et lokoyo, en tout cas. Viri sa division. À cause de tala. Papa Sango, biso botamina Kisasa, auto mentionné en bien. Ba papa pesi moi na kombo ya muninga na yesa ebekolo. Peut-être génération à l'élo. Si. Mais biso ton to banye école primaire, ozoya koyo ke kola muninga oseki. Pour oza besoin na ngote. Bosalaka on muluba après on n'a pas besoin de ça. Biso a besoin makambo wana te. Et Chole veut diviser le peuple. Le la banda de marche à liboso. Puisque na ba propos na bango wana na okosate. Batikala jamais qu'on sala d'accord président Tshisekedi azala mokonzamboka. Pourquoi par rapport ya tribune ye baloba yango topota na bango awa. Bango nde batu balei na danwana. Mais lelo biso osana ngota. Bando kona biso basawati totambola na bango baswahili basala na solo na politique wato banda ko tuna banane na banane on n'a pas besoin de ça toza na bango awa donc makambo tatouage zoloba aner de miap ba service ya mboka ba meka ba bengaye batuna yepe ningi batuna ki pasteur Gili alongo la sandale alongo la chaussure avant d'ana on a avant d'ana kiti batunyo solibanda ba meka batuna petelo asamba oyambaka papa avec mukuna na sepela ndenge ya benga bango petelo asamba yoani asamba ba yekoli ya Yesu basambisa bango Paul asamba chola lekie place on appelle ça ka Paul raison je traite d'abord durement mon corps et je l'assujettis, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté. Est-ce que bayebi makambo yo ou bien mbongo kaka muto esala bango to en ya Tshisekedi na kati na bango. Très bien. Mais biso ba congolais to tikela bango nzela te pona Congo na biso. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames. Monsieur Chole Zala Claire, monsieur Donatien Chole Zala Claire. Ça, ce n'est pas le langage d'un serviteur de Dieu, voilà. C'est plus le langage d'un politicien. Vous n'allez pas obtenir résultat pour la division et un peuple congolais. Le peuple congolais reste uni et indivisible. Toza peuple moko, ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Toza ba congolais
ko expliquer biso loko musuzu te guerre ba Swahili na Kisasa ezali te ekotika la kozala te guerre ya baluba ezali te ya bakongo ezali te Congolais nyonso azali libre ya kotambola na mboka na ye esika ya lingi ya kovanda place nyonso ya lingi awa ndenge toza bato yebani te mutuka ba Swahili ezalaka wapi voilà boulangerie baluba ezalaka wapi okola kisanga moto ya bangala ezalaka wapi okola kisanga prince ya bato bandundu ezalaka wapi donc nous sommes un peuple uni obligé de vivre ensemble et nous avons compris qu'à travers ton communiqué monsieur Sole olinginde diviser ba congolais voilà. C'est un appel à diviser le peuple mais d'une manière voilée et maquillée mais nous les avertis nous avons lu entre les lignes nous avons lu entre les lignes et nous avons démasqué nous avons compris ce que tu voulais dire. Voilà. Donc tu voulais nous diviser. Mais Simbité, sur les Toko Kabouanate, nous devons être unis face à l'ennemi. Et l'agresseur est connu. L'ennemi est identifié. Lui-même a reconnu qu'il est ennemi. Vous n'allez pas nous tromper ici. Et puis ceux qui sont la lobby, ça parole évangile, voilà. Vous n'êtes pas un absolu. Même à on a la zoloba, n'a pas absolu. C'est un point de vue. Point de vue na yo, point de vue. Ne pensez pas ce qui ont lobby est évangile. Les évangiles, monsieur Cholet. Vous avez parlé, mais vous avez tapé à côté. Vous pensez peut-être à travers ces communiqués diviser ou enflammer quelque chose, créer des foyers de tension, mais qu'aussi battre. Bah, Congolais, bah, vous allez diviser pour le bengi bangoyang. Bah, vous allez diviser. Vous allez diviser. On a dit ce qui n'a pas pasteur na yo. Vous allez mon diminanga na yana excommunié yo lelo. Pour la division, mon limo ya kokabola, il y a discorde. Oh brana mateka semence à discorde nde yango. Mon mboto ya nyoka ya kokabola batunde yango. Maele mabe ozozonga ozoloba lokolo tebo sangana ofuteli batu minerval moboyi bazwa. C'est ce qu'on comprend. Batu bako kabola te, nous sommes ici pour le Congo.